ndinga omotema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine Océan du Congo Info na yango bandeko balandi ya magazine Océan du Congo Info na pesi bino mbote esika nyonso ezoni bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabuta mabino tokofungola basango na milulu minene misalamaki mokolo mwalobi milulu ya parti chere ya mwanamboka gouverneur de la ville province de Kinshasa mwanamboka Ngobila Mbata ACP na yelo bezalaki pena na milulu minene bokolanda yango tokolobela bongo botamboli ya mwanamboka Moïse Katumbi boni bazali bongo komoya mba yebisika bazali kokende pe tokolobela na Est République démocratique du Congo bango moko ba Congomani va se prendre en charge pour na ko dénoncer pour na ko kanga bato bazali kosala Kambo mabe visite ya président ya SID mwanamboka Martin Fayulu Madida keleli boko tala bato na prison makala peto kono bla bongo parti cher ya mwanamboka Adolphe Muzitu oyo moka kozala bongo candidat président de la République ya congrès la bongo sala na mikolo misali ko ya maso oyo matikali boko yeba yango na bolai bwabasa kaka ndenge tokote na koyebisala bino ete matondo makomela bino banso balandi ya magazine Océan du Congo Info pe nzambe atia loboko na likolo na tout et chacun toleka na lombango na milulu minene oyo esalamaki bongo na lemba précisément ezalaki na moto oyo asangisaki parti na ye monene ACP ezali bongo mwana mboka Benjamin Olondo oyo asimbi Mo amba na kati ya poche na ye pe lemba na maboko reportage ya Kabuya Lompis ya ikele bwala la betu tia mwana mboka Benjamin Olondo ndenge ka bozomona wana asangisi plus de 100 associations pour na faire adhérer bango na kati ya parti politique na ye ezali bongo ACP parti cher ya mwanamboka gouverneur de ville province ya Kinshasa Ngobila Mbaka bilomoka bozomona ndenge nini CG adjoint à limaki ya kopeza na kati ya sengo balobi mwanamboka Ben Olondo yende penza mokolo moamba pe koloba ezali mbanga pasi bozo mona kaka na bilili koto yo kunga bozo entraîne na ye lolenge ezalaki pe somo bomoni azokota ba mama bazako bina ya kisenso bato batonda ki na lolenge ya kosakala te balobi Ben Olondo mo amba na poche pelemba na maboko la grande famille lembezalaki wana pe la grande dame oyo bilo moko boyebi mwana mboka Bijou Bofasa azangaki te kobeta chocho ne tutu na micro ya magazine Océan du Congo Info bonsoir communication de Konanga Benjamin Olondo waza candidat na Moamba na za membre ni association EDC donc lelo ba association ni so fale basa na kati ya ACP ya mutaki kutema siko ninga koyo bala bandeko mutero kala basali ko pouarte na ba parti politique nyonso ezali ko soutenir bongo tata mo kontinua ekolo et puis ba monio engambe ya mwasi ko pa kambaka bato bayike nino koyo websa na koyisa bandeko en tout cas ba ko na ba parti de ya mwana zo matisa bato ozala pe fidèle na parti na yo ozala pena elongo na autorité morale na yo kasi tomoni yo na ngambo okambami pe na bilenge libali oyo pe ozali na bango bazali bongo banani moko bazali kotambola na yo to bango pe balika na kati ya lisanga ya association oyo baye pe kosoutenir Olondo bango pe bazali lisanga ya association donc bato pe toza ndeko na biso Benjamin Olondo poa yango na bengaki pe baninga mususu na bengaki grand frère na Jean Didier Mungulu ye paza oyo akambaka ba association mususu minene lande kibutu ye pe akambaka ba association mususu yango na benga moto sangana totia Ben Olondo maboko lekaki wana te ye moko pe Ben Olondo a beta kimbela na micro ya magazine Océan du Congo Info PCG adjoint a tikaki ya ye pe maloba bonzo lolenge ba beta ki chocho na etutu
C'est bon, moi, parce que dans les parties dans Mike, nous sommes pas fait ça pour ça. Il y a plus de 100 parties, plus de 100 associations. Bah, il y a une partie dans Mike. Il y a moi, dans ces pays, Makassi, dans ces merci, dans la partie de l'association qui va soutenir là, dans ces banques nous sommes à la base à Makassi pour tous les qui sont fatigués, à un pourcentage que les cabatonios. Il y a Makassi qui a deuxième la distance. Pour la nini kako poni bilengi pe ba maman, nini penza ya motu ya oza ina ngona kati ba. Parce que na poni ba maman parce que maman ta bomsaka ndako. Maman ta sala ka neso ndaka chaka ordre na ndako. Na belu bilengi parce que na lingi ba ya to cha to comme ça ba jeune conscient. Ba ya ko ba zo ma to ki to bonga na kuluna to benga na biloko bilengi bazo sala. Azo benga ba zo conscience ba ya to simbana to lekisa fachi beta ko ale kana na pourcentage ya ebele ko leka bato nyonso. Mais à ce présent parti OESA le plus populaire il va partir à Congo à Lelo. Malgré ma bonne amie, il faut toujours continuer à travailler pour permettre au chef de l'État à majorité absolue. On a un barocamba la deuxième dans la Kimia. On a deux départements, on a biso Ben Olondo, OESA chargé encadrement et un mouvement associatif. On a différents autres mouvements. Et Sengaki, il y a adhésion à plus de 100 structures. Vous voyez, Kokotana ACP, Bomoni, Topesi Bango, Toli, Toyambi Bango, la famille ACP. Nous sommes pour Tobongisa arme pour Maponami Ezoya, pour le chef de l'État surtout, pour Azouana Kinshasa, ou à majorité, en tout cas majorité absolue. Pour Bissona Kinshasa, Tolobagi, pour Kopesa Pachi Béton, 99,4%. Milulu misalamaki bino mokobo Monica Kalulenge ezalaki toki mambango mona mboka Moïse Katumbi ayambamaki pe na Katanga ezalaki opesi mbwa aboye video kabula basi. Mambangu na maimatali est ya République démocratique du Congo wana ba Congomani bango moko ba se prendre en charge balobi toko dénoncer pe biso moko cette fois-ci toko kanga bango na maboko bolanda lolenge ba kangaki administrateur oyo poete azo sala musala eki toko te reportage kabula bambisi administrateur de ule bako na administrateur de ule mnaona pale Leo, kiku mina Joshua. Leo, mtosha nguo pale msafiri ule. Leo. Alisasiri ule mnaona pale wanamkamata, wanamfunga ni wizi ule. Waniwizi ule. Alisasiri ule mnaona pale mambo mabaya sana. Alishaiba sana leo tumemkamata leo na kumpiga sana, banamupiga sana. Ni mwizi ashatutesa sana. Alishataka ule tumeniona. Alishataka ule mnaona tunamwona pale mzuri sana. Mnaona ashatuiba sana, ashatutesa sana. Watu wale wanashuka nyamkubi na mshusha. Mkubi tena. Jaula msate na mnaona mzuri sana. Msate ule mnaona. République démocratique du Congo et Paiwapi et Pessi participer mawa n'habiter le bilo moka botala accident monene école Kweipe ezokisaki bana passe. Ça c'est compliqué.
Amula bisabatu ya bana. Sasa ni mputa bosa. Omba mtu man. Mene bado kwa photo ba publier. Lekela kujia kwa kushika. Lekela kushika. Mama lekela umukai kumbukai. Ne obienda? Est République démocratique du Congo, Toki Mambangu na Togo et pas wapi, ba Togolais bazali bongo na kanda makasi pe bazali ko dénoncer koyoka message o naki apesa ki bongo na Nations Unies pe bango ba tombolo mongo ya koloba ete naki na ndeko na ye mosusu Ouattara de bango de bazali ba allié ya France kasi toyoka message ya naki nini alobaki. Le Togo est un pays de paix et le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient les raisons. Depuis notre indépendance, le 27 avril 1960, jamais le Togo a fait la guerre à ses voisins. Jamais le Togo a agressé ses voisins ou un quelconque pays. Jamais le Togo a servi de base arrière pour une quelconque agression contre un pays frère. Le Togo est un pays de paix. La paix est dans l'ADN du peuple togolais. Le Togo a toujours été un pays de médiation qui favorise le dialogue, la négociation et l'entente entre les peuples et les gouvernements. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'Afrique sait ce qu'elle veut. Les peuples africains et du Sud global sont frustrés car ils se sentent insultés, ils se sentent déshumanisés et parfois ils se demandent qui donc êtes-vous pour bafouer notre humanité ainsi? Qui donc êtes-vous pour nous mépriser ainsi? Qui donc êtes-vous pour nous humilier ainsi? Notre organisation commune, l'Union africaine, travaille à porter au mieux l'espoir et la voix d'une Afrique blessée, souveraine, qui veut être souveraine, libre et indépendante sur la scène internationale. Mais aussi, nous y travaillons dans le cadre de l'Alliance politique africaine lancée à Lomé au Togo. L'Afrique a besoin d'un partenariat respectueux, de la stricte dignité de chacun. Nous voulons être vos partenaires et non vos sujets. Nous voulons servir nos peuples et non servir des intérêts étrangers. Cette nouvelle dynamique n'est dirigée, et nous le disons en répétant, contre personne. Elle est l'expression d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique africaine, africanophone, celle qui se veut libre, souveraine, indépendante et maître d'elle-même. En somme, pour la jeunesse africaine, elle est claire, ses mots sont clairs, c'est ceci, nous sommes fatigués.
par le paternalisme. Nous sommes fatigués par votre mépris de nos opinions publiques, votre mépris de nos populations et de nos dirigeants. Nous sommes fatigués par votre condescendance. Nous sommes fatigués par votre arrogance. Nous sommes fatigués et nous sommes fatigués. Na message ya mwana mboka na ki togolais toki mambangu na France et pas wapi président Macron amoni pression oyo bafilika batie amoni pression ba Niger batie amoni pression bato banso batie lié na suka na yango nini alobaki na molongo vidéo. Chères Françaises et Français, aujourd'hui, je me présente devant vous avec une décision mûrement réfléchie. Une décision qui, je l'espère, ouvrira un nouveau chapitre dans l'histoire de notre nation. La Coupe du Monde de rugby m'a offert un écho qui m'a forcé à me poser des questions sérieuses. Et quoi qu'il en coûte, je me dois d'être à l'écoute de la voix du peuple. Lors de l'ouverture de cet événement prestigieux, vous avez exprimé, à travers vos sifflets, une insatisfaction, un mécontentement vis-à-vis de ma gouvernance. Je tiens à prendre pleine mesure de vos sentiments, car la démocratie, c'est avant tout écouter et respecter la voix de chacun. Il est clair pour moi maintenant que le temps est venu d'ouvrir un nouveau chemin pour la France. Un chemin de renouvellement, d'écoute et de compréhension mutuelle. C'est pourquoi j'ai pris la décision difficile, mais nécessaire, de démissionner de mes fonctions de président de la République française. Cependant, je tiens à ouvrir un dialogue, à engager une discussion avec vous tous. Je vous invite donc à réagir, à partager vos pensées, vos espoirs et vos rêves pour l'avenir de notre pays. Dites-moi si vous pensez que c'est le bon choix, parce que finalement, c'est ensemble que nous construirons notre futur, pas comme un leader et ses suivants, mais comme une communauté unie, soudée dans sa diversité et sa richesse. Avant de conclure, laissez-moi vous assurer que mon amour et mon dévouement pour la France restent inchangés. Je demeurerai toujours un serviteur dévoué de notre beau pays, cherchant à œuvrer pour un avenir meilleur, un avenir où chaque Français pourra trouver sa place. Je vous remercie de m'avoir accordé l'honneur de vous servir. Ensemble, nous avons franchi des étapes importantes, mais la route est encore longue et plein de défis à relever. À vous, mes chers compatriotes, je vous pose cette question. Quel est votre avis sur cette décision? Votre voix compte, aujourd'hui plus que jamais, et j'attends avec impatience de vous entendre. Quoi qu'il en coûte, je suis déterminé à faire ce qui est juste pour notre nation. Merci à vous tous. Message ya président Macron ya démission na ye tikanzambe a pambola ye toko senga pela ba président banso ezala bayindo to ya mindele soki omoni ete peuple aleli bato biyike baleli zwa démission to tchabilo mwa mungu la monoko pambate mwana mboka Poutine ye pela ngambola ye alobi ete akotika te basaka na bongo na bafilika pambate bafilika bazali bongo mama o azali bongo komelisa mwana ye mabele bazali bana ya bitike ye akozwa kokota na kanza na bato nyonso o bakobenga ye na filika petolobi matondo na président de la république ya RDC mwana mboka Fachi Beton po ete ya tomboli mongongo alobi akonégocier te na ba M23 lokola bango ba Rwanda balobaki ete bakokota likambo pe bakokota awa na kanza alobi akonégocier na bango te ye pazali mobali akobundela bango etumba pona kozwa bosomi ya République démocratique du Congo na yango ba Congo bani peza balobi matondo la mwana mboka Fachi Beton président de la République ya moto ya yambo oya talibongo mibeko ya mboka Congo lokola tomboli mongongo bango no sebe bazali sima kasi basengi na ye balobi président de la République tikela biso nzela biso to ke lobonde tumba wana tango toko banda milulu yo lokolo si olobi tika biso pe tokende ya bo pe to sengi était président de la République tango ba résistant tango peuple congolais et côté le ma pesa ba monzela pe pesa ba makoki poete na tout étendue la République démocratique du Congo bazwa indépendance pe Congo ezala au Congolais to leki bongo la mongo la monoko to kima na lombango kaka na mwana mboka président Martin Fayulu Madidi président ya SID yepe akendaki bongo
kotala bongo bato na boloko mwana mboka akendaki kotala Mike Mukebai ndeko la biso oyo boyebi ye moko ya député la biso akanga mitikilo lelo kosamba ezali te tozali koyeba te nini ezali kosalama pe akendaki kotala mopanzi sango oyo bakangaki ye bino baso boyebi pe akendaki lisusu kotala mwana mboka Jean-Marc Kabunda. Alors visite na ye esalaki mpenza esengo makasi bandeko nanga na mikolo mizali koya tokopesa bino bilili pe tokoyoka mwana mboka Martin Fayulu Madidi azali bongo président ya ECD nini azali kobombela ba peuple congolais kasi na koniki ya ete akotika te Congo boye bokende azali bobele sima ya République démocratique du Congo pe akoabandonne te population congolaise pour être bango baso bazali bongo sima na ye kaka na kosimba makambo etali politiko toke de bongo na parti cher ya mwana mboka Adolphe Muzitu Fumumpa yandi kaka Baouve l'homme de titrisation de terre wana na nouvelle élan na ye bango pe bazali bongo komo lengele Congrès babango oyo kosala pe mikolo misato kasi tokoyeba mokolo pe tokoyebisa bino na banzi ete magazine Océan du Congo info ekozanga te mpona komemela bino bilili kasi totia bino libela mungwa na monoko boyeba ete mwana mboka Muzitu l'homme de titrisation l'homme de chiffres oyo azali mpenza na mayele ya kodéchiffre oyo kitisa dollar pe lelo dollar ekokoka kokita te l'homme de titrisation de terre akozala bongo candidat président de la République. Wana botiango ya solo pe na congrès babango bakotalisa bino ba député babango. Lokolo tozali koloba likambo litali ba numéro toki mambango kabo ya l'homme puissant présenter biso moto oyo akangi mo amba moto oyo azali penza kosimba lemba la poche na ye numéro na ezali 32 mwana mboka Ben Olondo lobby azalaki na melolo bozo en particulier entré na ye ndenge nini ezalaki. ACP viva! ACP viva! ACP viva! Viva! Chantini Mobila, autorité morale, à l'honneur de notre autorité morale, le camarade Jean-Tingo Wilambaka, le président national du parti, Alliance Congolais Progressiste ACP en ici représenté par le secrétaire général adjoint, le camarade Pius Kandolo, aux camarades secrétaires nationaux, aux camarades premier vice-président de l'élite de jeunes, aux camarades au cadre de l'ACP, aux camarades présidents du comité communal de développement de la zone de Kissé-Soukokodef, mesdames, messieurs distingués invités à votre titre et qualité respectifs, je vous souhaite la bienvenue. Servir la nation ou s'assurer procure une allégresse qualifiée pour le patriotisme, impliquant une fierté nationale dont un patriote peut sacrifier sa vie. En ma qualité de secrétaire national chargé des mouvements de masse et des associations du parti politique ACP, il m'est assigné comme objectif de participer de manière concrète et réelle à l'édification et à la survie de mon parti ACP. Ma vision est fondée sur l'amour des personnes vulnérables et des mamans, des jeunes consciencieux. En ce jour, nous voici prêts à vous présenter notre recette bien cuite, qui n'est rien d'autre que l'adhésion massive de toutes ces associations ici présentes au sein de notre parti cher l'ACP. Ainsi, je demanderai l'auguste assemblée de se lever pour applaudir
chaleureusement par reconnaissance en remerciant notre autorité morale. Tobandila biso kokene moke na suka kasi bandeko toloba te tobelela te Congo ezali na posa ya bato ya mayele Congo ezali na posa ya bato bakusunga ye Congo alingi na ile soso lokota te na mate République démocratique du Congo bakongole balobi ekozala pe ekozala. Vidéo du jour Kabou ya Lompisa bino mobotala ndenge moyibi azobima na kati ya kasho waka somo tala kande baloba mutuna ne bima elo aliboso abandi koluka bafaso bimisa mutuna ye olandela ngo tina suka bomona wa ndenge ekende soto bige na Congo miyibi baluka ba méthode nyonso ya koluka kobimela na bakasho sepeza la comme na bana bakondi soki pe ndenge nini regardez vous-même. Et nzamba lola tala marambo azoluka tala mutu elinge bando ebimi yango ebimi mutu ebimi vous voyez aluka soko liboko à droite ebima baloba mutu kaka soki ebimi seke makambo nyonso epesi liboko à droite ebimi akomi soko koforce liboko à gauche donc seke makambo wana etikali nyonso wana makambo mikie mpo na ye arobima te keba biso bato mitu minene tokoki koforce mpe na bororo mpe omwa bebu esimbi mpe landela ngo ntina suka bomonaka abimisi de maboko. Allez, regardez landa abandi opota nango sikoya abenda nzoto lokwa nyoka pe moyibi yango amuke lokwa muchopi Congo na biso mboka elengi baya Congo te barata mboka elengi yoka ba nouveauté tala niveau policier kuna na pointe baotala ok bamonaki ye abimaki siko balingi bayeba ndenge nini abimelaki yango balobisi ye bandela abandeli siko policier mpe na pointe na lichette policier oyo azalaka mpo abatela civile atemi na lichette na kati ya kasho. Est-ce que bokoki koimagine? Donc c'est vraiment triste bino bote asko moyibi yango na santé na ye bosimbeli na lichette yango il faut droit de l'homme existaka ce moyibi pa oyiba eza pamba te pasi ya mosusu yango esala po ayiba. Na point final na magazine Océan du Congo info ya mokolo malelo soki bosepela ki lolenga Océan de la presse nazalaki bongo liboso na bino mwa kongenga pe mosala kitoko bo pesa bongo matondo na équipe rédactionnaire ya magazine Océan du Congo info oyezalaki wana ofuro moulin pour la kopesa bino mosala kitoko. Tout le monde bongo Kabou ya Lompisa na sima ya caméra, on ne change pas l'équipe qui gagne. Pe tout le monde bongo Mwana Mboka Gloire Ngoma na montage mais électrique. Pe Papa Joy directeur recherche stratégique et prompt rétablissement d'ailleurs. Pe Sango Mokonzi pareil be miso babiso kasi tokoki bongo ko kabola te sans pour autant to pesa balandi minene ya magazine Océan du Congo mbote comme la bilo ba maman missionnaire na plus 32 mbote et comme la manana na kunya do na États-Unis d'Amérique et pour la unité équipée pour la télé États-Unis d'Amérique voilà tout qui m'a en Angleterre et pas yanga mokonzi pe les grands professeurs Achille Mavé wana to moni bongo Christoville la femme sage qui bâtit sa maison voilà tout moni bongo Miradi pe prompt rétablissement na Gradi Lompinga tout le banini Anita Babé il faut que au moto na mboka ya ba maman missionnaire pourquoi pas la chambienne na Akene et moi la mère de Bruno bozali bongo bayike papa Michael mama Célestine Flonsa kade konto kila mebukile lo kondo ifampe kato bana changu ba telemi balobi to simba maman Océane na maboko et pourquoi pas bana lemba et pourquoi pas les amis de Bibo et grande famille de Lemba to telemi biso baso potolo ba ki